Maman Bakarine, na PC vraiment le Maman Charlotte. Maman Charlotte. Place à la PC Bambo Tibele. So ba maman biso pena so zakil kaniswana nde maman bandi déjà boyo kapé boy maman boya au Luka sala auto ya boy au Luka asala ngo ezala vraiment trop bien parce que à mon ekimbula ya sika na sambela pona bino et pesa ki mutu tout occasion ya kobimisa oyo azaki nango na motema. Pour bande ko yeba na te na nazo calculer les mutu na nazo sala madebo donc yango esala ki que maman a prié à sa maman ya bana ebele a prié pour na bango et puis bango moko oya lobi o baloba ki na donc kolobani ko bimisa makamu nyonso o bombela muninga kanda na kangela yo mais balobi te ke to sangana lisusu parce que mutu na mutazana esika na d'accord donc ba bimisa nde to lobaka bimisa o voma ezana motema na yo pona ozala libre mutu na mutasala ki yango o baloba ki kuna eta l'équipe nationale mais ce qui est sûr na bango nyonso ne bazana ezana ya moko abando tu baba banzili ngana yebi mam na loba bolé ke tu yebi ngo ezakari so telle vidéo o yebango ezala Jaël afilo ba yebi que ezana grande sœur moko présidente na bango ande ko kotsa bango mo ba tuki aya lobi boy o baba diviser pour rien mais maman présidente o baba diviser pour mieux régner au mari je crois ba bon wana na yebité blague au mari je crois en tout cas vraiment comme on a yebité mais ezana moko na bango ande ko bimisa moi bani. Et puis ce qui Jaël a lobaki que place oyo bazo boma mutu na ko participer te ezate ke baboma mutu non ce qui peut-être Jaël a lobaki que na ko linga ko participer te place oyo bazo boma mutu c'était dit à quoi Karine azaki na problème na présidente na bango tango Jaël a commencé la présidente na bango ba ye ko yebisa eke mone mutu wana nenga zo continuer kaka ko beba na batu jour ezali olia poison na poto donc Karine abema na présidente na bango présidente akoboso na Jaël présidente abisi Jaël Karine nenga beba na kana batu bongo akolia poison na poto d'accord na éclaircir non pour le Jaël na kata ba makambo ouais tango Jaël na tangi koma mutu te menga tangi na ka Karine ouais tango na Jaël ayoki ke malgré la différence et tout. Bon. Jamais. Azongi c'est les beaux. Sauf qu'un jour, moi la maman les poisons. C'est le poison à la moutounie. Yo présidente. Atalabi ngana Jaël. Na koki ko zalate na mutu oyo. Azolinga batese ki ngape un jour. Ba otela ngape. Tika na sani. Na c'était comme ça. Yo Jaël abi nga place ba olinga ba bo mutu na olinga ngote. Donc pour nga likama ba audio mutu azokenda ko bimisa ba audio eza parmi bato moninga ba audio zebele ba resi so ba biba bimisa ba audio mamso ko kosa l'émission te ba audio sur ba audio zebele mais ba audio na etalika bango équipe nationale ba panza na bango ba beba na bango na bango baza famille mais so tali bien banda ba banda lobela ba audio ezala ba bir ezala ba janvier atamma ko na ba auto banyamako atamma ko na ba so yoka ki ba bimisa ba publier audio mobo divisé pour mieux régner. Makamna lo baba tebele ba yebi ngone équipe nationale. Oyo lobia mais na tangi comment mutute. Na bila ka maman présidente. Oyo lobia ba oyo lobby. Tango lobby na Jaël. Quel que soit ba makamna bango, akoko supporter ngote. Albi ya ke no ba ke lelo soki Karine allait poison c'est que c'est que ça les poisons tranazon c'est les donc quelque part à protéger Karine donc ce qui les Karine les poisons ngana ozoba mutu msute c'est que yo mutu na loba yemo kwa yebi ka loba yango na Jaël na biso que soto bito bando bimisa pe ba odongo ezaka grave donc odio ko bimisa ko ezala ngote. Si je vis dans ce corps ce n'est plus moi qui vis car Jésus en moi c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui. Je m'offre à toi, je t'appartiens, oh roi éternel. Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Exemple de télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne de l'excellence, Barési Baza.
messieurs les journalistes, grande joie de vous présenter cette émission. Vous êtes plus de 33 000 abonnés. Tout qui est dans le mango, s'abonner sous Mouké Bondeni. Tout qui est indépendant pour pomper l'abonnement. Et ça va très bien parce que 2021, nous allons travailler comme de fous. Faut objectif, même surtout que ça 100 000 abonnés. Alors, je remercie infiniment Déo qui est derrière la caméra, la prise de vue. Pourquoi pas dire un grand merci à tout seigneur, à tout honneur. Yannick Chamba-Godson, boss Amboka, patron Bogos, il n'y a pas de que toi. Mille merci pour tout. Motema Clarisse Ganga, maman sociale, maman Africa. Je résine à la merveille, moi, na mamie. Gilles, mon ampoutou. Il y a Huguette Kamazi depuis Montréal, mon papouche, mon papa. Je te salue. Alors, sur ce beau plateau, j'ai le grand plaisir de la recevoir. C'est une amie, une consoeur. À ça rappelle Moussala, pas mal, dans les médias, dans la télévision en clair et puis dans les médias en ligne. Aya qui peut, mais à Bunga qui c'était dit à quoi. Mais à ça, ami intime, il y a Jaël Chaud. Ami proche, camarade Penza, il y a Jaël Chaud. Mais makambo pe bimaki lisusu boyebi ke équipe nationale ya bandeko na biso Karine Mokonzi Lekechu ba Filora Cynthia Wadol ba Pamela Chekola bango tout ba saka structure na bango ba benga ngo équipe nationale il y a eu les à côté comme dans toute famille ne makambo za raté mais to monaki anniversaire ya fi ba sangana ki ensemble ba poste les kanaki ba s'excuser qui s'occupe ba solo ki nini s'occupe nini to ebite mais to monaki mutu to publier ke ba bongisi. Mais les camarades qui ba rumeur et ko circuler. Oh audio et kobima. Oh mutalinga ki akufa. Oh secret moko boye. Baboma mutu. Oh elinga ki bima boye. Alors na ba na luka na dej vu que j'ai la musika na luka ena parce que hier afana pena Jaël. Ayebi parce que mutu ba be za base marambo nyonso c'est Jaël Chaud. Na pesi mbote depuis quelque part. D'ailleurs soza d'accord on a fait la mission pour dire déjà bonsoir et bienvenue dans Nadège Kimanalogie. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Barizi et bonsoir à tous ceux qui me reconnaîtront. Je vous aime beaucoup. Hein. Et à Jaël Chaud aussi, dans l'équipe nationale Mobimba, la PC Bambo TV. Voilà. Voilà. C'est un plaisir pour moi. Hein. Vraiment Nadège. Exemple TV. Exemple TV donc. Voilà, Nadège 2021, enfin notre côté appelé na maman na CG 2021 aux amo pandi sango ce que tali anango ndenge bandi déjà na janvier de l'autre toza na début à mois de février. On a déjà départ dans le côté culture, ça va déjà. Voilà, je dirais que 2021, donc ce qui peut-être l'UA et côté Kabisono dans ma famille, l'UA ils ont continué. Certes, Bisono sonda ma pesi bisope manabo moi et puis côté oyo biso tozo sala musala en tout cas mutuna mutazana bilan et puis ça évolue. Voilà. Namoni yo déjà ozo kende bien les Kechu et puis les autres pour ne pas citer les autres. Hein. Donc ils ont évolution vraiment ezali. Et ça son habit que évolution ezate ma beza parce que comme dana OK na ba 40 000 abonnés. Oui. C'est que déjà d'aller bon quoi. Et 2020 pour Nadège ezaki bien sur 2020, le plan ya boulot. 2020 et Zalaki internet ya mokati bobeba les questions non pas malo il n'a pas les questions moi nanga oyebaka oh c'est mon fils les questions ceux qui vont au tchebo obenga ngai maman leki pourquoi parce que ma sangwa fort maman Lili ma Lili ma sangwa fort maman les questions ndota mwana yi oh basandra kambi bana tofana na bango ba siska banani kokwa les questions azwa biso lokola bana na yi boye au foot les pas les questions que son nom repose en peu 6K à Zubino à Boya balocataire balamba yeso kalambi talanzungu tikuna biso na sona ba creda ba malili ba les questions biso na sanzungu mutu zana sana sacré kimana pichu kimana kinana ba king kester emenea grand fananga ay makamna lo ba la vie ba oncle les questions ba la vie ba Sandra Kambi ba Kadija do ba zebe ba Tracy ba na ba tunyo sona tozala na ba on a kasangalia. Donc tout fana na bango lopango ba leketu donc na koki maleketu te et puis évoluer que senga qui fallait qui oyebi kaka so totali bien donc 8 ans non je dis bien 8 ans d'internet mais biso tona biso batute ke yo yaka sala finga po ozo bezute ba Jaël ba Karine ba leketu ba nani ba ya na sima baya na sima na sala ba fara na sala na Congo Kimia TV na sala do ba place ebele OK ba bazwa temps ya ko découvrir tezana on kaka hein
nous avons bolembu nango to bandoko bon et le beta les questions na de ko ka succès te tondeni na ba peut-être ça les a succès te maintenant ça là moi ce qui m'a bemo elinge la nga côté wana je me retire un peu pour na ko boya moi yo mo ebitungulu tungula internet ndenge zala donc voilà 2020 et l'équipe sont en passe na ba Covid et puis ils ont continué ba confiner biso barezi tout ça na ba problème ba tuté on moninga pa lelo na ye donc 2020 et l'équipe m'a beyo moko yebi et l'équipe sont m'a be makasi na côté musala na nga ba suspendanga parce que na yamba mutu moko boye oyo alekana na émission nanga maître spirituellement pendant 6 mois na place na kesika sikoyo émission comme ya na gaz ali ba suspendre yo 6 mois mde salati donc yango ndeza ki moi souvenir à ma bé pananga mais à part ça nyonso yanga eleka nango bien nzamba osala ngolu tozo continuer. Merci beaucoup nzamba osala clin d'œil spécial à Jonathan Ngana Shekina Vumbi qui te repère de la très spéciale Exaucé Mouyemba. Bisous maman Régine, je t'aime énormément. Nadège Kimana. Oui. 8 ans ya musalango. Et puis wana de l'internet oui. Ouais, l'internet mais ça c'est ce qu'on a télévision. Non qui n'était pas 10 ans 11 ans. Ah bravo. Mais tiens, on peut pas y avoir facilité. C'est tout la télévision. DG Fort, Lucas, na kitsa na robe. Atala na nous. Oyebi comme sous to attend ya olobela promotion canapé. Comprendre promotion canapé ezaka na musana bisoté baté belé ba oye baté promotion canapé c'est-à-dire quoi promotion canapé ezala omoni ezala na bato basala na ba banque bato basala na ba réseaux sociaux bato basala na ba chaîne na bato yaka na vana zo ba rési baluska la sima na beti na sima moi savon peso musala il faut na kende na yo yango ba promotion canapé tokolobela yango tatami tokolobela yango mais biso banade o tonyo kwama pour la TV. Na TV. Mais tous à la personnalité. Au moins pas que hier, Nazala place ba grande nuance au yo yebi. Bazala qui ne change de vie mais ba penser na Nadège Kimana Azala. C'est que compléter, c'est que c'est bon dans les bons. Donc Nadège va considérer que to yebi sote que oh na bima na ata na ba journaliste yebi so azate. Ba ya na biso ba mécène nyonso comme ça ba pire vie nanga. Ah ya widi mushene na pese ba mbote belé. Ba mécène belé na comme ça ba pire vie nanga et puis ba ya na biso nyonso ya ba journaliste na comme ça ba pire vie. So na za likamuna ebité ba rési ya neni. Tina na ba questionnaire wana. Oyi ba tebele ba mona neti. Le ko na da sali 9 ans, 10 ans, 11 ans, 7 ans de carrière. Te na ko senga barezité OK bareza ya maki mutu mobo yesenga ka barezi afungolo mais biso lokona tozala na ngote osala ka voilà mais biso ezala te yaka ki akewa ya ndenge nini pesanga ma APM papi momeza ndeni atino mo 2 questions 3 questions tongo beta pe le Congo donc tu vois tozo continuer nzamba zo sunga tozo vivre tout ça mais babio mingi mami onema. Ah, mamie c'est ma grande sœur chérie que j'aime beaucoup. Ya pembe. Ayebi ke ce qui va siminga na da za na bien mais mutune chauffaka tan est la mamie onema do mamie lenga mamie onema. Non, na comme ali bon na niveau mo rose idete aya la na code non na zuité mais na comme ali bon mo rose idete do on est comme ça. Donc nazala ata barezi muto na lingi na lingate baloba mabe ya barezi. Voilà, exact. C'est ça. Tant que bareza salinga mabete na lingate mutalo ba mabe na. Voilà. Nadège Koyoka yo travaillait déjà à la télévision et tout mais ko sangana na bato ba bato internet ba anti-valeur. Relation yo na Jaël équipe nationale bango nyonso. Relation ozaki boni blelo yo beaucoup ba vraiment très familiarisé na Jaël parce que une fois na chez yo mais la mona rappelé Jaël wana et tout le solo on a bo rencontre on a yo ko na ba TV na yo pour bato internet déjà bando banga bato TV bino bato mael oyo sangana bato buzoba bande ko no ba télévision ba pona que yo comme lisanga to moi le solo ngo betela biso non mutu nyonso na ba qualité na mutu nyonso na ba défaut na bon anti-valeur eza partout mutu ko sauter sa biso na télé bon sauter na télévision donc anti-valeur eza un peu partout mais Jaël c'est ma famille Jaël c'est ma famille donc Jaël ndenga zawana malgré tout passe na yebi ndenga gérer sur 99% makamba Jaël to 100% moni 99 ana ngana dende na zabona nango c'est Robert oh maman sous papa te maman te place baza na pesi bango bambote papa derek ba maman maman sous bango te mais ngana de na yebi maman sous ba champagne ba yebite mais na déjà yebi ba Jimmy Bosange ba yebite mais nga
so fini nga munoko loba mamsupe na loba te mais na yebi makambu ya Jaël ebele ebele ba aventure ebele to bebana na ndenge pe ya ebele motiko yo kongo tinga likana na internet ya lekana otika la mona ngote so a pété yo po pété mais muto olaxa ba be kontra yo to kitisaka ye po yo péta ko koleka ye na kitisa keso kuna moni akomoke na ba bêtise mo nde bazaki na équipe nationale Jaël azali kana besoin mutu oya Jiraki a dozaka ye donc il fallait kanga na zala makambe équipe nationale oyo onde zo boma ba ezoboma mboka et puis surtout Jaël vu que nabi non faut na lukaka Nadège azaka na proche na luke nanu likamnini Nadège nabi pardon Jaël toyebaki équipe nationale epanzanaki qu'on se le dise ezaki mon homme tatika na kwa na ye ekomaki surtout plus ezaki Jaël bamonaki pe azaki trop rapproché na Karine ekomaki opesi mombo aboyi neti bambwakila neti bajeton eki ezongi tout ça là et maman na likambo lelo tomonaki anniversaire ya fille Laura batu basangani mais makambo yo kobima lisusu balikoboma batu ba audio et tout mais quand peut tamo yo yebi no na nef kobomba ya biso te awa eza vérité plus et des biso ata pour eko salir ba image ya batu surtout likambo liwa ke boboma mutu tozo yo ezo sala bien te mais quand peut corrélater biso na voilà merci beaucoup na question ana Barezi. Non, tu as vraiment caméra. Non, monde baloba rien que la vérité. Hein? Oui. Donc, non, la vérité, mais non, la caméra bangoté. Oui. Mais non, on a éclaircir moi l'Ikambo. Kolobana équipe nationale et Panzana qui n'a dit n'a que Panzana qui mais mutu comment il a occupation na Karina comment il a occupation na token ande konanga ile kechu akoma pe na occupation Fille Laura Wadol bango nyonso nde bazala wana équipe nationale mutu comment na ba makambu na et Jaël pe azaki na makambu na talaka ando sala les trois faces de Jaël show et puis ande ko luka sala mo nzembo na single na ye pone bimado akoma ki busy nde bango ba lobaka busy. Alors, comment on a battu ba capture, ba yokani lisanga, c'est très bien. En tout cas, initiative on a pesi maman Mbote, hein, maman Bakarine, na pesi vraiment le maman Charlotte. Maman Charlotte. Place ça na pesi Bambote belé. So ba maman biso pena so ça qu'il kaniswana nde maman bandi déjà boyo kapé boy maman boyo a luka sala auto ya boyo a luka asala ngo ezala vraiment trop bien parce que à mon akimbula ya sika nasambela pona bino et pesa ki mutu tout occasion ya kobimisa oyo azaki nango na motema po bande ko yeba na te nana zo calculer mutu nana zo sala mabebo donc yango esalaki que maman a prié aza maman ya bana ebele a prié pona bango et puis bango moko oya lobi o baloba ki na donc kolobani ko bimisa makambo nyonso o bombela muninga kanda na kangela yo na sala me balobi te ke to sangana lisusu parce que mutu na mutazana esika na ye d'accord donc ba bimisa nde to lobaka bimisa o vraiment ezana motema na yo pona ozala la libre mutu na mutu asala ki yango oyo baloba ki kuna eta l'équipe nationale ngana na équipe nationale te ezaki kuna etali équipe nationale babi pete ke mutasenga ki pardon Karine asenga ki Jaël pardon Jaël asenga ki Karine pardon Wadol asenga ki Lekechu pardon Lekechu asenga ki Wadol pardon Fille Laura asenga ki Chekola pardon asenga ki te kuna zaye makamute ke zongisa boy sala boy te bimisa makamoni so oazaye nango mais ce qui est sûr na bango nyonso ne bazana ezana yaya moko abanda tuba bamba njubi ngana yebi mam na loba bolé ke twa yebi eza Karine so telle vidéo yebango eza la Jaël a Fille Laura ba yebi que ezana grande sœur moko présidente na bango ande ko kotsa bango mo ba chuki aya lobi boy o ba diviser pour rien mais maman présidente ba diviser pour mieux régner au mari je crois ba bon wana na yebité blâmer au mari je crois en tout cas vraiment comme on a yebité mais ezana moko na bango ande ko bimisa mo bani et puis ce qui Jaël a lobaki que place oyo bazo boma mutu na ko participer te ezate ke ba boma mutu non oh maleme na Nadège biso to yoki makambo kuna ke Charlie Mobutu ba boma ye ceux qui batela poison l'équipe nationale na ebité likambo boyeba famille ba déjà ba kufa la kala bola mususu pota héritier watana ba yoka camarade na ye tout ça là vraiment Barezi oyebi ko boma muteza yo ba peso mbeli ba bi boma ta mutu asala ki o mabe okoko boma ete jamais Jaël na ebité a cause la mutu asilika kazala makambebele o boma mutu na ndimité ce qui peut-être Jaël a baki que na ko ko linga ko participer te place oyo bazo boma mutu c'était dit à quoi Karine azaki na problème na présidente na bango tango Jaël a commencé la présidente na bango
baye koyebisa eke moni mutu wana ndenge azokontinue kaka kobebana na bato jour ezali aolia poison na poto. Donc Karine abemani na présidente na bango. Présidente akobosola na Jaël. Présidente ayebisi Jaël Karine ndenge abebanaka na bato bongo akolia poison na poto. D'accord. Na éclaircir non pour longola Jaël na kati ya makambo. Ouais. Tango Jaël natangi koma mutu te menga tangi na ka Karine. Ouais. Tango nani Jaël ayoki ke malgré ba différence wana et tout. Bon. Jamais azongi c'est boy. Soki un jour moi na maman les poisons, c'est le poison na mutu ni na nga otela yo présidente. Atala bi ngala na Jaël. Na koki kozala te na mutu oyo azolinga batese ki nga pe un jour ba otela nga pe tika na sani na se retirer. C'était comme ça. Yo Jaël abi nga place ba olinga ba bo mutu olinga ngote. Vous comprenez Baresi? Na olinga yango te. Ezaki nde bongo. Atanga. Place ba olinga batila leke tu poison ngana ko accepter ngote ke na yoka na fanda. C'est que na motema mabe. Pona olinga ngote po ata so ba pese au poison boyo tia. Ngamo na yebi ke Jaël ti aller poison wana to leke tu ti aller poison wana. C'est que muta ti leke za Baresi. Mais na fanda ngoyebi culpabilité ni ngana sanango. Ouais. Jaël abi nakota makambo te c'est que yaya oyo aza ya mabe abi bato nyonso bazala na rapport na Karine Mokonzi nga Jaël non sani non sola suna bango te par là Jaël a se retiré qui ozaloza fan club oyebi so ba fan club ba bazo sa talaka na ba miniature na bino ezalaka likambo nini Jaël Karine ba otaka ezali kambe salama ki abatu mususu au moins ba otaka Jaël na miniature so likamso au moins soki ba lobela Karine bazui photo Jaël batie na miniature engela kisake ba star moni Jaël Lukoki asta ngade bobenga Jaël shonga kokala nga show wana na benga ke Jaël Lukoki. Vous comprenez? Donc pour nga likama ba audio muto azokenda ko bimisa ba audio eza parmi bato moninga ba audio zebele Baresi so ba biba bimisa ba audio mamso ko kosa l'émission te ba audio sur ba audio zebele mais ba audio na etalika bango équipe nationale ba panza na bango ba beba na bango na bango baza famille mais so tali bien banda banda lobela ba audio ezala ba biri ezala ba janvier ata moko na ba auto banyamako ata moko na ba so yoka ki ba bimisa ba publier audio mobo te. Peut-être bana ba principe na bango o nde to yoka so bokomi te notez bien mamsu bazala makambo na bango mususu yango moni ba bimisi na bango ba fandi na bango sera pena nzela bande l'école ba fandi na bango biso beto landa ba exemple wana nga comme conseil no pesa o permettre nga ba raison na ta la personne Jaël azotala oui azotala na oyebisi Jaël yom to lekisinga omona tellement ko yoka makambo na yo na ndimi na lekana sans quoi na lekana na ngate na lekana te et puis pour za Baresi na lekana pour éclaircir on a aucun vraiment souci na kanda Jaël ne pas jalouse surtout ça alinga batune so kokokanga kanda te so a péter ce que mutu na péter là qui et puis Jaël non senga na yo maman occupe-toi de tes affaires ça là film la biso sani ebima nzembo ese betama kitolandela na biso promotion na biso autour nga pourquoi je dis ça parce que ngai nazo représenter bato nyonso pour travailler pas biso ben telo bazar biso côté wana to travailler kana ben telo ya jete comme meka ko lobalete place à la lobala place aller lobale anglais fandi kuna biso bata français pe toza malgré que to bi français on nyonso te pour toi toza kana temps ya ko apprendre si mais tolinga ba sotiste tolinga ba bêtise ti alors on a ko permettre que Jaël a les kana aluba so na yeba ki Jaël ando ko luba makama ba audio nga na pekisa ye mais ndenga na zabo na yebi que Jaël côté ba audio a participer à la en indemnité Jaël s'occuper na o etali film na biso parce que nga pe na tourner na kati eza ba surprise ezebele pour la Jaël na ba ki non sala et les kana kala mingte bi makala mingte bientôt là sala ba nzembo to clôturer place ana o etala ki aloba ki asala ba les à côté ba les akati nyonso o yoka ba loba ko kipe na ngote et Karine on a ko senga yo
soki si réellement parce que nayebi que Karine basala ba guerre ebele ezaka guerre Karine mokonza sali guerre na Jaël yango nde ekendaka soki ki asala ki na X pe on dirait bandaka makala pe avant ba bongisa oyo ne ba bongisa ka lokola mama Charlotte asali ke bino nyonso bo sangana boloba oyo il fallait ki boloba en tout cas bobomba kande bobombi ekufela bino pe kana motema ezala leketu ezala filora ezala nani bobomba ngo kana motema esukela bino kana motema oyebi ya barezi famille oyo nga ko bimisa odia barezi mais na Rwanda na Uganda kota frontière etali bata RDC mutaza kuneza barezi osuka ndeni c'est ça surtout on dirait bato bele babosa na makamango par exemple quoi mambo suka awa mais est-ce que le lope comment la partie adverse autant la bato musu ba comment contrer makamo ba Karine et tout en fait ne comment qui équipe nationale bato musu ba sale kiri sentir que ba on ba ngana na ba voice ngana na ko bimisa nani asa na voice ko bimisa neti nani au moment que depuis ba voice sango ebandaki mutaza net mutapostaki nene aso aposta eza makamba cosmétique si je me trompe pas eza ba pub ya ba produit mutuna mutazala makamne aosala toke na wadol aza ko mama future mama eza yaye eza te kende baza côté moko to muto mutazana côté na ye azali Jaël azana future que tu aza awa nanya filora za côté mamsu bakuta na pété a filora bakuta na rarement mamsu na Karine pourquoi mutu nyoso aza busy tokola s'il nous plaît hein tokola en tout cas quand je dis s'il nous plaît na mi côté ici tokola en tout cas na sengi bino na liboso caméra exemple TV tokola toza suba na mikete Jaël de aza bana aza mama ya bana ya mona ke grande sœur wana tabimi na mabala Karine telle niveau mutema mabe Feli on comprend tina niveau robima na mabala Karine oh pourquoi parce que ça la kati na biso mobali aza mobali mobali amekaka biso basi ne bona ngosambwa biso ka basi muto sambwa mobali te barezi ko ya botali kimana pas vrai chéri obetika kimana nzo nga pesi na kaka osopane mbamo na sopane OK barezi n'esprit na kimana te n'esprit na kana moi petite na mo kimana kuta na nyatika na nyatana le kaka okomi mamsusu que papa Jimmy Karabia yo ma présidente baba Jimmy osiko o comprendre likamango à qui la faute toyeba ozana batu mais est-ce qu'il y a Zaki vraiment grande sœur maman présidente a rosangisa rotinda code donc Zaki le roi mon pourquoi olia ofula on a lobby que diviser pour mieux régner makamna lo baba tebele ba yebi ngone équipe nationale oyo lobia mais na tangi comme mutute na bina ka maman présidente oyo lobby ba oyo lobby boy tango lobby na Jaël quel que soit ma makamna bango akoko supporter ngote abi ya que nous le ce qui Karine a les poisons c'est que c'est que ça les poisons très zone c'est les donc quelque part j'ai à protéger Karine donc ce qui le Karine a les poisons ngana ozoba mutu msute c'est que yo mutu na oloba yemo kwa yebi ka loba yango na Jaël na biso que soto bito bando bimisa pe ba odongo ezaka grave donc odio ko bimisa ko ezala ngote vous comprenez odio ezate obimisa bana odio obimisa te parce que bana ba principe vous comprenez et ça mais quand je dis que ezate bimaki na bimisa ki tu as eu peut-être place bimaki ba rotonga na ma présidente que Karine Kabarate ba rotonga na ebisa ko Jaël boy tout ça là on comprend mutu mususu olinga tanga komba barezi place ba beta lisola leke tu poka anuire barezi voilà ozo comment exact donc tu kana kotsa likamo pona ebike to publier yango voilà on comprend peut ça mon pifo donc on a tché comment barezi et pesa makam tu kana tché comment barezi potango leke choko yoka loba barezi mutu nanga to fana ngani to sola bien do ali anga cc na banza bango ya on a bi diviser pour mieux régner yango lo basala ki baso Jaël ba kote na lisanga on comprend noko ya mo lobi yo te mura bona bo ouais mura mwana biso
na kota pa na sija Moura tete distance eza parce que yena abimisa ba bon ya kamba mo poster na makambo te omoni Moura so bo comprendre Moura na babi un garçon bien babi ba olengisa ende babi ba okangisa yango na bangi ko bimisa ba secret Jaël a ebi Moura très bien obi comment Moura Emmanuel a bien très bien moi na ya Lena ya Anita o comprendre omoni get kasung camarade balora tendance balora tendance mama ya Moura so na bibongo mama ya Moura za kwa ba business mama ya baleketu pona nini business na mama leketu mama leketu batanga na ye eza ndenge moko balora tendance bayana nga lora tendance ba camarade ya mama ya Moura mwana na biso tofane na bangamelo na koloba mabena ete ataso na bina loba boye ya les place ofanda loba na depo na sali boye soki nozana likambo loba na Moura na loba ngona sima caméra na loba ngo boye te omoni biso sotolinga ya mo ba buzz Moura pa koko ya na eka bolo mo te bon depo loba ki yo ki odango babi ba menacer non muto menacer Moura zate parce que Moura to ba yuso ebimika bo meki buzo bana ko mona na okangisa te leketu aboyi na buzo ba po ayebi ke loko mo ezala ngote mais aboyi nde ko sangana abona epe buzo beza lokwa yoti bakoselo likamo oyeba mutuna makolo to lobani oleka nobi next nga ba residence na lingi kutu komo na ngate na kata lisanga na bino ezala ka bongo nde leketu alinga souvenir na e voilà po ojo moko pe Moura obimisa kuna ezate po soka baneko bimisa mais ça bimisa ki to ebi Moura pe alinga ka bimisa mais ezate leketu nende na tante ko menacer Moura o menacer point c'est ma président ko na ngam na bango kuna peut-être mais wala il faut ko yeba c'est mtazo pomper peut-être bon ba bandika mais yeba ke baleketu nde bazana ba otikala ka kokabwana te la famille est sacrée la famille est sacrée chérie la famille est sacrée Moura c'est notre frère ande kona biso tozane na lemba so na oloba na Moura no benga allo Moura mamsusu oloba ke na yebi yote mais ayebi nga très bien o comprendre ayebi nga kitoko Jaël nde mutanda oyeba na liboso Moura te na yebi so yo yebi Moura te o comprendre tala Moura boy mwana na biso wa to benga ngo ba A1 o komi biso to ba MGT bien formé sikoyo Moura mwana biso soki keza likambo loba yeba ye na likambo ne amataka likambo ngo epela nango ya nango na sens ninga na condamner Moura te ya yezalo ko ngati na yeka na beti mama likambo ezali akuna batumbi Zaire botala koto jazz asali boy bona nini epesa kama makambo so ye contenu nango eloko eza nango te aka lokwa ba titre na komi na meso ko tukuna katelo eza nango te mamsu Moura bato asala na eka bo apesi ne ka elengi donc je dirais que beaucoup condamner na bino Moura te po azali na audio moko te so déjà équipe nationale ni kanga boîte après eloko ya te ya tozela. Merci beaucoup Nadège dans un peu temps et belete bozu pena éclaircissement parce que les cambo bando ça pena ba maman belé pas ka balongo la Jaël obi ke Jaël ba finga la ba maman na bango ba finga ka muto star o comprendre ba grand p ba luka bango ti o comprendre kwani po grand p muto boy na nenga normal so za star te na luka grand p bonzo eta ba luka grand p parce que za star belanzelo ane beti yao Jaël fait ba finga ba parent na po Jaël la star Lukoki camarade nanga na bien que Jaël choté Jaël Lukoki master nanga ya kati ya galère ya mi to fana na ba galerie présidentielle biso Eric Lodge o ba koma yango biso fana ngotama na Jaël oyo kana o comporte ba 3 mois bon Mickey to fana ka bo batina biso courrier to fungula courrier to kanti eloko batina biso ba photo to zala na boîte wana kala na linga bino mingi metala ero bozaki kuna wapi pona la que to zalaki ba jeune fille to les cas presque be tap nyonso mais le to comme ba maman to changer pardon to changer ba makambo ezobonga leke tu e conteneur wana tala na bi ba resi nani voiture no ye yanga etikali Moi, je to penser. Mais na bi ba conteneur wana ya kana ezana ba préfabriqué. Na bi Karine. Na tika ki eloko mo boy kuna poni ya bino ye yanga ezate. Il faut to réfléchir. Exactement. Ezakate to bana ba futilité. Pour mutu moko oya ko entraver ngana lobati. Vous comprenez? Ba rési o ko entraver ngana le monter pona loba bon. Encore empêcher ngati. Na loba o na za ngo beso ya ko loba. O etali Jaël non loba parce que place non ninga Jaël akoma
il faut longa moi ba futilité moi mike omoni okoma star calamité babilo moi ekanga kayote ekanga côté omoni na bino na c'est décidé vraiment na loba na éclaircir elle ne pas jalouse hein Jaël non wana zanzota Jaël aka jalouse te alinga batunya so mena mona kiaza na chance abatute OK yepa ya kabila barezi barezi na ngaye eza ndeka bazana équipe nationale muto ayebiso te ke alale pas Jaël alale pas na mamsuba 1 mois ba 2 mois te Jaël ata alobi akende déplacement oye pas na ngayo ya omona c'est mon ami à moi c'est ma famille aoya ofan de pas na nga asala ata 3 mois et c'est pas ya Jaël pour nous dans une équipe nationale Jaël n'aurait que ni pas na bonté qu'ala la paix afin na mamsuba 2 semaines ba 3 semaines ayebi de ba koko le kana ba fingi mais nga jamais c'est ça l'amitié na nango belé ton ebiso na 99% donc na kangi banda atia ata o tubinga tonga no lobate o mete kana biko c'est essentiel là le biso 3% tout cas non assiste bon le bela biso merci beaucoup Nadège pour l'éclaircissement vraiment dans tous autant et belé t'es trop bien presque dans souka mais quel est peut-être un bon conseil au PSA Jaël Chaud Jaël ou Koki devant cette caméra? Voilà, je dirais à Jaël, moi Nadège, je mourrai 10 000 fois si on a pu sur ta conseil qu'une seule fois. Non, on va répéter. Ndenaza, dans la place de outil, Jaël d'hier et Jaël d'aujourd'hui, vous en avez mon côté. Vous avez maman, Zala yo, wana makila balongi, Zala yo. Tika koyoka yoko baleza côté baleza kati boaka tala chemin na yo Jaël s'il te plaît ma chérie mutako yebiso makambo yebi otozala nango tosola mutako yebiso likambo devant caméra ezakanga mais na ko peso conseil awa na caméra te na télévision te parce que oyebi ya ebele onga na koloba en résumé c'est quoi je t'aime beaucoup ma chérie zala oyoza tika bekiri na lingi na bekiri te tika bafani ya X azala fani ya X bafani ya Y bazala fani ya Y nayebi ko zala reconnaissante soki ba resate ndela ke sans fond lingolo ba resate na bolanga moninga na bo senga ya Willy Mouchen 88 fois apeso poza ya Willy tika bafani intel bafani oyo baza bafani barezi bazala ya tika kokota makamu na bango te botika la kande ma Charlotte alobana na bino bozala ka na yebi ke sukika wana mutu mutazana bokipation na mutu mutaza busy na ndenge na donc voilà on ngana ko biso na loba on a sima caméra mais on a lobby ezaka en résumé tika la Jaël Lukoki kande ngozali to avancer na film na biso na makamna biso mutai ya ko biso te que intel alobaki ni na lobaki na lingango te et puis na yebisa pe lekechu na ko le kabongo te lekechu zala yo bate belé balinga ba koma pe lokwa yo mais bazwa occasion te balinga ba salo moi poto pona obima place ozalaki mais na linga zalaka ha yo so zalekechu zalaka lekechu kolinga kota te oyo kato nini te Karine pe idem zala yo zano dana poto changer vie na yo tikala yo ma chérie tikala yo mutaya oyebisa bino te ke Jaël alobaki Jaël mutalobaki azana ba odeur ko boma mutu kozongisa mutu soko yebi mutu wana nenga zalaka barezi nayebi ke bareza seka makas to mutu msana na ba bomi yo kuna na oloba te ata bareza ngaso sanga te na benga no barezi na tuna barezi kozala vrai barezi za ndengeni bozala nde vrai bino nyonso wana bozala vrai bo vrai te donc on a koloba kaka ya ngwana conseil mingi na loba onde na sima caméra pas Jaël donc bende matoi na musika ozwa idete akonga so na lobi ya ngwana etikala pas Jaël pas tout ça mot d'ordre qui m'analogie quelques dédicaces nous sommes arrivés à la fin voilà je dis bonsoir comme ça à mon grand frère chéri Pichou Kimana Kilimanjaro sacré qui m'analogie. Et joyeux anniversaire à toi, Niki Kim, c'est la couleur d'origine. Alexis Yamamoto Yamati, à l'homme de Baïbinga Baplan. Honorable Oswald Mpaka, mon vieux, n'a pas sûr. Non, on n'a pas grand rôle. Et Pelé. Yaweli Moucheni. N'a pas sûr, Motebele. Mon vieux, n'a pas sûr, Motebele. Basé Belé, à Malouma Voka, papa social, âme fatale. N'a pas sûr, Motepana. À tous ceux qui me reconnaîtront, vous êtes tellement belle, vous êtes nombreux. Si on a bien à tout là, la barisa au bois kati. Donc on a pas si bien dans ce bambo, t'es gros bisous.
Voilà, merci. C'était là Nadège Kimana. Donc, par rapport à cet éclaircissement pour Jaël Chaud, équipe nationale. Alors, vraiment, vous avez toujours unis. Conseil à Kitoko, Nadège a Pessibino, mais à lobby, il y a Makasi, Nassima Caméra. Tout est bien qui finit bien. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci à Malik Arafat. Merci à Monica Makambo. Fille de disque, Yahweh Mabanza et Lamba Nelamba. Il n'y a pas d'eux que toi. Yahweh Mabanza et Lamba Nelamba. Bogar Morbo, Nakata Turquie, Nakata Istanbul. Donc, Shekina Vumbi qui te repère dollar, qui te repère taille. Moi, je me rends. Kano. Mahamoutou qui toko, Aranaba dollar. Némona Raissa Mertens. L'argent t'appelle madame. Aranaba dollar, Aranambon, on a eu. Donc, Erosala plaisir. Erosala bien. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur nos antennes. Merci à Osé Bazale Manager pour l'assistance. Merci à DE à la prise de vue. Merci à Jonathan Ngana, l'homme qui souffre de l'obésité financière. À Moukié, Mekat Nae, Mounene, Poche Nae, Mounene, Jonathan Ngana, garçon dollar. Merci beaucoup, Jules Monamputu, Yegueto Kamazi depuis Montréal, depuis le Canada. Et ma maman chérie, je te dédie cette émission, Mélina Pambou. I love you so much. Portez-vous bien et bon tour de programme. Bye bye. Bye. Aujourd'hui, je me suis décidé de t'obéir chaque jour de ma vie. Aujourd'hui, je me suis décidé de te suivre, te donner toute ma vie. Donner toute ma vie, te donner toute ma vie. Toute ma vie, oh oui, toute ma vie, je te donne toute ma vie, je suis comme ma vie. Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi. Loin de toi, je suis perdu. Je veux être ta demeure. Oh oui, pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant. Oh oui, je m'offre à toi, je t'appartiens. Oh roi éternel. Oh 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 oh. Mon danger est loin de toi, sans la foi et espérance. Ma vie n'avait plus sa raison d'être vécue dans ce monde. Mais avant qu'il ne soit trop tard, je réalisais par ta grâce que mon âme avait besoin de te sauver de désarroi éternel. C'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Oh, 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 oh. Hey, c'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Je vis maintenant. Hey. Je ne vis que pour toi. 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 Je
apporter une eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur, je te donne ma vie, que ma vie soit pour toi. Je réalise, je réalise. Ashanja bomo inanga lolenge ya kozala nga sae abongola bomo inanga oh yeso yoe abonzeli oloye moyo na yembeli umo bana ni balae yolinge ngana alona yombeli kaya pasantu eswele atamasomo na ngai komi lokola ngola zambe na bomboye yondo limisaka nga mpe yo mpe tolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kinosuka ya bomoi na nga sunga bomoi na nga yawe tambosanga na nzela ya nsembo yo na papa bozali moko sale te yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondinga ngaikoni yo moto papa pelisanga ozamba ineve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga
toi, Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye. Ngai na ye kotombola trone na lola ye. Rabi ye, lipasa na nkembo ye. Ata makasi esili ye, papa. Yo nde opesaka nga makasi. Ngai nasala na kati nelanga na yo we. Yo nde opesaka nga bilei ya molimo kolo e. Ya mosunyeza ya pamba e. Ya molimo yango babengili la bana yo shila e. Bomikitisa lelo yo nzamba tombola bino. Yawe na bala ya maye lipata na nkembo e. Rabi e nzeta mobeseka ukakate. Elike ya basantu kolo e. Oh, Sunga Africa Food, Papa Moko. Ah, Sungako, Pasteur Simon IPPDA. Ah, Sunga, Sernanga, Nathalie. Ah, Naye Kotombola, Trombe na kit na bokos. Na bomoi nanga, libota nanga, na banda nanga. Olo na kumisio, na boka papaya, opesi mikanda. Na lingomba nanga, na libota nanga, na boka kongo. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya ndé toyoka comme exemple à suivre cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non yaya s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.